Voici Zenga Mouké, toujours continuer na masolo. Mais na bengela kibino de façon le samedi tous à la décision o ekouta kuna toyeba bato bazokende bakoloba nini. Mais jusqu'à présent bitumbeza makasi. Eza makasi alors ndango bomoni na komi na retard nazozonga lisusu kuna pona kende na participer to mona ndeni makambo ezo évoluer. Boyebi baponaki 15 côté ya majorité 15 côté ya opposition. Bandeko na biso bazalaki na Kanchachi ba Vital Kamerhe babande kolobake baza ba opposant. Bosikoyo bakoti na konto ya 15 personnes. Pona nini baboyi kokwesa bato ya majorité? Bozomona. Alors nde yango wana c'est-à-dire bitumbezana no makasi. Mais tokanisi ti butu ya lelo mwana wana kolobake na tiki. Puisque pression eza Kiko Sabino ata mukete période tozali eza période ya koloba makambo ya solo ndenge nini oko préparer bato na bino nalobi mwana wana ya ngambo azokoka koyebisa bandeko ya biso mususu bosolo po ayebisa bango voilà difficulté onaza na yango eza boyeboye na azoyebisa bango te nde yango bazoleka na batelevizio baza kuna na 5 bazoloba n'importe quoi bayebi eloko te oyo président na bango puisque akoma ya bango oyo ya biso esi esila alors nde yango tolobi na ye na lombangu de façon kuna chaleur ezali makasi bo esiza moke nake ndako tout ça naye kozonga mpona mona bino boye te oza ebele na sepeli makasi eloko bokosala il faut koyoka puisque bino nyonso awa ndenge bozali toza na batelefone na bino papa Nero bonsoir bonjour bonsoir ou bon après-midi bamona yo na notel papa oyo grand organisateur papa oyo grand organisateur ene moko papa na biso oyo ene moko akimi président abungi ene moko asongi nde mona ye kobaluka na moni oyo ozali tometelela no maboko problème ya lelo eza politique soki okutani na mutu alobi nazolinga politiki te yebise oza nyama yo na mbwa bokokani boye te puisque tozokufela bango tala basoda oyo baci bango bamosusu bamatina liboso ya bamatina banzete nakomi kaka na molaro lokola klike ezalaka wana makasi bamati baza na banzete natuni bango papa bokomela mai balobi pesa mai président c'est-à-dire kozoinstalle bana ya bato bazolia te eloko moko te bango nde bakobeta bino masasi bango nde bakobalukela bino puisque boza na technique moko impossible biso totambolaka bamboka mopaya soda aza na kwe azozela mission akozanga mai na ye akozanga koka na ye pa ya mbongo oyo ya solo na biskuit na ye mpo aliaka me oyo ya biso tala ndenge bazokufa nsala kuna me bazotya bango ce n'est pas normal boza lisusu na makasi te mbongo eza te bolie nyonso bosilisi mbongo nyonso ya Congo alors même ya kopesa basoda oyo boci bango na bakwe na polisi eza te bazosenga mai
bazosombela bango koka bazosalela bango na sikoyo bino boza banani bozoboma population ti bozoboma na basoda na biso il faut batikela biso basoda na biso tokuta bango bango nde bakende mbangu bapakata mbangu boye te batika basoda na biso calmement batika la police na biso calmement oyo eza fidele ndenge bayaka te oyo eza Congo oyo eza Congo ekotikala mpe Congo de message tozopesa oyo basoda nyonso bakolanda ngai meme na Facebook bato internet bazali partout oyo bazali na bareseau nyonso bakolanda ngai il faut bayoka baza basoda ya Congo police eza ya Bisengimana te police eza ya Congo soda aza ya Kabila te soda aza ya Congo nde yango wana bozo tala basoda bazokosombela bango meme boîte ya sardine baza na yango te arme ya ndenge nini nde yango kuna bazotingamana totikela président Kabila balobi alungwa na ba-américain basénatere balobi lungwa Obama pe alobi lungwa Moïse pe Katumbi alobi oza ata na mokolo moko te après le 19 après le 19 nazokita na rébellion epuis lelo eza boye bayokani Tshisekedi dérange bango kanga bango mwana wana bakoya na ye na liboso ya Tshisekedi bakolakisa ye ka Tshisekedi akolakisa bino mwana yango bana baza na matoi te bana mikolo oyo yo ozoluka osala encore une année 4 mois ou 6 mois ya nini osali 10 ans osali eloko moko te otina bamatata ponyo comme premier ministre ata salaire ya fonctionnaire ezalaka te budget 9 milliards ekomi 4 milliards et demi bandeko nyenye bato wana toza na bango Amérique Belgique Allemagne na États-Unis balobi tozo appuyer peuple congolais ba ordonné na MONUSCO balobi boza wana pona population nyenye tokobanga lisusu eloko tokobanga lisusu eloko toza na bango basoda wana baza basoda na biso position nyonso bakotia bango misako yapesa munduki apesi pesa munduki apesi tokodesarme bango na voix populaire oyo ya démocratie sikoyo bino lokola bozosala kiteti bofanda nano na kiteti bakokanga bino na maboko tomoni yango na bamboka ebele ya Afrique partout bazokanga président Congo balobi Congo eza cœur ya Afrique mundele alembi ba-africain na mboka na bango bavisa kiliki mikolo nyonso banoir bazokita kuna balobi pour le moment il faut tokamata sikoyo Afrique oyo Afrique tolobi eza Congo RDC nde Amerika alobi ye moko akokita soki bamindele bakoki kobundela biso soda simbi munduki me aza mundele tokomona le 20 tokomona le 20 eloko moko ya kobangisa nyenye naza moswahili no nasololi mpe na bandeko mosusu naka balobi eloko moko eza te awa eloko moko eza te balingi ye te eza oyo babengaka kuna na mbushima likakama likamakama voilà alors c'est ça le problème c'est ça le problème alors tozali awa biso nyonso mutu tozotala tolobi na babase tokobenga bino omoni circulation ndenge ezali bakokata bareseau tout ça bazomenase bango bachaîne ya télévision bakokata soki lelo président amisi bakokanga ye bakokangaka lokola baza na bamission na bango biso tozolala lisusu na bandako te nous souffrons bon maintenant
Tango bango bazosala ba exercice wana ba mathématique ya kokanga ba réseau tout ça. Tango bokoyoka kaka la tala musika ke bato babandi kobima et c'est le moment. Toyokani? C'est le moment. Toyokani? Mais nakanisi pe baza pe na basoda te. Baza pe na basoda te. Bazotia bango 10, 25, 8, 4. Bamususu balobi balembi na bango bazosonga banda. Bazosonga banda ko balembi. Balobi bino boye kotia biso na position. Tozobunda na nani? Tomoni ennemi te. O mususu balobi na moni ennemi te ngana ke azongi na ye. Azongi na ye. Ennemi ezate. Biso tozala problème mbwa tokolia ye. Baluba kutu balakisi biso façon ya kolia mbwa. Balakisi biso façon ya koboma bango. Ngase na bongisaki mafuta nguma. Nyenye. Na munga basi. Awa nazoloba problème ya makasi ezali nano basilicité. Lobi monseigneur ya Senko ya catholique akende kukutana na Kabila pe azongi lisusu na résidence pa ya papa Etienne bake koyebisa ye botala nano makambo ya kokamba. Le président ya rassemblement alobi bon ça va soki Kabila alingi atikala po asala nani remise et reprise na mutu akokota président Tshisekedi aseki alobi bon d'accord soki azali biso Amérique alobi na biso eloko tokosala na Congo ekozala république lisusu te eza makambo ya transition bokosala conseil national de transition c'est président kobima wana kozala président ya conseil national de transition mosala na ye ayekaka mpo na transition na koprépare élection. Maintenant Tata Yamawa a créé. Alors bon, si c'est comme ça, il y a l'ingika Azala, pas de problème puisqu'on va me donner tout le pouvoir. Il y a si quoi on a le cosonaï. Alors non, Yozala Conseil national il y a transition, il y a mon lobby Tshisekedi, il y a Zala Kaka président. Balobi et là Kowana est président, c'est la transition. Papa n'a vu sur le lobby, bon, ça va, il faut que nous pour la population. Mais bon, si c'est comme ça, tu prends président de transition. Aux gens, il y a un côté où il y a la vie. Vanda Kaganye. Yo vanda la kiti na yo, c'est là, président ya Kobima, pour vous salanaye, remise et reprise. Ba monseigneur Baké. Bakomi kuna lobite bapesa ngai kasi ata défense abandi kosenga bapesa ngai ata défense bapesa ngai finance awa balobi partage eza te eza problème yo koki kozala président ya transition alobi non il faut nazala président de la république ya transition bakobakisa lisusu république koma Debitumba Debitumba sikoyo esi etikali wana seni babuki bananga batu nyonso wana bakokende Amérique moko a proposé na Congo Amérique moko a proposé na Congo que azana président ya transition. Oh, biso nyonso tokamwe alobi bozana ye wana nakopesa kombo po arranger makambo ya seni ye nde akozala président ya seni akozala net awa nde yango tozosenga awa nalobi pisi ngai nalingaka kovivre c'est pour cela nakoumela na bino te ngai nakozonga natalaka bato oyo bakotaka na ndako ya président Tshisekedi. Nyenye bomoni mwana oyo aye kozwa ngai comme caméra ye nde rapporteur ya président Etienne Tshisekedi nommé par lui-même, il est de l'IDPS. Bomo bobetele na loma
lelo alobi lo président amiso kozala lelo lozala bo te nakoyanga moko nyonso oyo bilili mpo nalakisa président nde aza wana tobetela ye nano jour tolobi boye mboka oyo eza mboka ya banka oyo babengaka bakoko soki yo ozoya boye kamera botikana bogata kamera 4